bosola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas là de télé loi sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mamnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tous s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga indusa Victoria certa amen. Ouais, merci na très cher internaute nyon soba o baza branché pesco ti bazo na biso na minute o nengezala toujours na katia Congo Victoria ne makambo vraiment Prince Ka le parfum de la presse fan na nenge Prince Ka le parfum de la presse afani nenge papa na nga JB Kumaluta afandi singai nenge ngape na fani nga moko donc nengezala toujours merci na très cher internaute o ba s'abonner na onte bo s'abonner ba o pe baza da ba abonner bo continuer toujours copier sa chaîne au Congo Victoria confiance nengezala toujours merci na ma caméra na zabongona Gisson vana ma caméra na peso mbote pourquoi pas na gemimang GB nengezala toujours kaka le gros bébé de la presse le lo na zabongona répétition il y a président Weranson le roi de la forêt na limité 14e ri na meka ko solo là na bande ko na maison mère parce que moi kalapé ma répétition de coronavirus et fandisa ki makambu ndenge pe mo répétition fanda ki ndenge corona ngo meko sala moi mpe zongi toujours na zabongo na invité na ngai ya spécial pour na soirée ya lelo pour na ngai pe pour na bino bato bota la biso toujours ndenge zalaka na kombo ya Wangila est-ce que kombo Wangila wana o lelo ba mo benga ye eza kombo oyi ayelaka maison mère to eza kombo o président Weranson na baptisé to eza kombo o ye moko pa préféré ki no bo no benga lelo na kombo Wangila aza artiste chanteur na kati ya Wenge maison mère ya président Weranson le roi de la forêt merci na Gisson toujours déjà invité na ngape merci na papa na ngai boss na biso JB Kumaluta ndenge zala toujours kaka donc invité na nga vraiment ye ba oyo vraiment boza ba abonné tende na mais ça na toujours ba bo s'abonner ndenge zala toujours merci Wangila boni ta normal qui mezali na ngolo nzambe quoi qui mezali na ngolo nzambe boni ba répétition boni mouvement boni makambo nyonso ouais makambo mouvement ta normal hein tant normal tant que formidable papa formidable à tout fou là-bas à tika bisoté quoi ma campagne tant normal je salue d'abord mon boss big boss Igbo le roi de la forêt monté massivement pata man passer mais félicitations pour la licence ende ko ngai exaucé angama masala que moi chambre boya bien mais aux on quoi surprise na ndinga WhatsApp c'est tout gombe kama mo ba identité malamo ah yo lingo kumbila ngabo mala mokonzi ouais mais moi mokonzi ba ko iba peuple na ye po ya wone za cher na yo créa kati yo ko bangela mamba nzembo mamba ya vocal na bangela ngo to yo kaota bato ba découvrir yo lisusu ba oyo ba yeba ki yote ba découvrir lisusu dans bleu mo ya kala vraiment ya kala ton abi ya kala c'est qui a vu wana oyo azara lisusu te na habité bobe banane bolota na problème ni to za na ngana e donc bon terme ça toujours en bon terme tu seras peut-être sur la tête tu vas me sur un bon terme merci car c'est bêta na bleu ya kala wana non ba yeba pe identité malgré tout sur la formidable malgré tout to kangyo na li à répétition motema nanga ezali sita bolingo no motema Weranson jalie sita bolingo no kota yo na vige bongo pe mona ndenge yo lovi ndenge yo bolingo Delvis Mabaya ndenge yo lovi Christian Kadima ndenge yo bolingo etondi elengi ezoloba oui Didi Kinwani je t'aime moi j'ouvre mon cœur bébé chéri veille entrer
pour que nous puissions former d'ensemble et composer, appeler amour. Bolingwe como bendanzoto, iwewe ransane. Bolingwe como bendanzoto, silivi mapata mapaser. Bolingwe como bendanzoto, e como tika masamba kinwani na mawaya. Merci vraiment, merci wana boki bongo invité na biso mais to micro solo na nous entrer dans la maison mère ça pas si hein kokota na maison mère malgré tout solo ngo déjà mais bande kopé oyo ba yebina nous entrer dans la maison mère to micro solo ngo oyaka na maison mère tester to yebiki ezaka na mutu moko apuya kaya ka otika yo betela biso na lekaka na ndenge ni na rencontré batu ndenge lekaka po yo yebi quoi. Yebi vraiment ta nga parler. On a un grand prêtre mère Linda Mama Nashilo. C'est nangai ndé, c'est nangai. Mbote belé ya. Ndeni. C'est Linda. Marambo. C'est mbote on a sentiment Linda aya na yo. C'est nanga. Nga pena boita ke ser na yo. On a ser. Il faut un sentiment na jomo boye. Ce qui était mais tantôt pe na wenge mbele na yé kokota pe na bané on a kota kité. Peut-être après na koti na ba 2020. Mais ya sal tout. 2017 ya nazala. Tu vois. Oyambayo, kondimayo, est-ce que ça est facile? C'est facile par rapport à boulot mais c'est facile pour na vie spirituelle ça vaste. Ouais. Nganago na yoko za danger mais ngana olingati za danger pene nanga mais boss petant que motema ana motema ya nzambi te que no foyer baraka nyo so na motema batu mais meka oyipse biso na kombo ya wangila yango kombo ya kana on a testé to kombo au président Wilson a pesa kayo alati sa yo identité wana kombo président pesa nga big boss Igolero de la forêt ko benga président ezara ba plateau na bini comme ça bisque après sali on a bien un père na mesa na papa banini ba oba benga père lelo ba bunga nzela yo po mo benga super père est-ce que yo po bunga nzela te bango tu baza bana moi na malamu asenga nzela ki papa fona ke futela na collé déjà moi so sengi nzela ke futela là ça va hein vous en avez bien si yo sengi nzela te ke futela ka mbala moko ba benga no na parler hein Simbita. Et Simbite, tout le monde est au chant, mais avant de commencer na chant auto, tu as un album formidable, soit chant ba pesa ki oyemba, soit de tel bien ne bandeli ouais, ne bandeli. Moi ba croque à jamais ba 12 zalaki. Est-ce que tu le ba 12 ans zala kaka parce que soit de tel concert auto salara bino voyage to kendara na matadi. Concert bo betara na matadi, tu ngape na zala wana ba image ezali. Moi ba 12 mois be salama ki ba vocal o yesinga ki eboalo ten yo o sala c'est comme si Nicodème ta komer au salon est-ce que moi ba 12 wana ezaka kati lelo netinga wana na ebite ke zala 12 et bien onini bon peut-être presa comme moi ndaki ngana faillite pour ça concert ngana soda lipanda un an ya concert nga concert ba sakana na ngati ko yemba no le premier concert na yo quand même premier concert na nene to ko loba to boya ngote to mona ki biso mo tant que ba pandisa ngo to loba vérité mo ba 12 ezala qu'est-ce que ti le 12 wana ezaka ka po wenge et vivra na 12 moni nga na za problématique te bon ils ala 12 te nga na za chanteur animateur ya wenge musique à maison mère donc on change na ngati na za ya père yemo ba mama bulila ngai bata mokili te biso pété na ba chanter o ngai boiti o bulinga lo ni do bulinga père yene mda bota biso tout comprendre mais quand on célèbre ce le moment be wana po ba fan na yo ba sepela parce que to ba mato zwa yo mwa kala na Congo Victoria ba savourer voix na yo ya kitoko belle mélodie obimisaka avant ko toko ta chant yango nde peut-être ebika bon ngai bon ozwa siko elo ko mombo linga osenga mais ti ai koma siko o dimbemba dona monika Coca-Cola boka non le lobo isa déjà na ba joie moko boutiko mon père mes félicitations et bane bele batanga bakelasio pa kundum babi makakaneya
Aujourd'hui na moni bébé exaucé Yangama asali licence Kadem asili sigradiwa Nzamba pambola wera sonnet apesa gladi Yangama don yako yembela papa naye aidike mas sali licence Kende exaucé Yangama asali licence exaucé Yangama wera sonne bane bere batangisa bakelasyo pim pim kasebele babima baneya pim pim esengwa monene exaucé Yangama pim pim asali licence pim pim obabianga afrobeat. Merci pour la afrobeat wana mais ngas ko na singisa ngelo mo e bolote we biloko na lingra biloko be bolote wana félicitations à exaucé ndenge a wucho sa licence na ye ba biloko e bolote en kala na zongo exceptionnel lengi ta foto ko ta mambasha mais biloko ngo ezaka ngo pe bele yo faut pour na rati nga vraiment na mutu vraiment ezate mais yo mo tango sala ngona ba concert na ba répétition oui bien ngoti na beli na boko no bolingo yo ngona pesa soutien na vraiment voilà matisa mo note sala mo bien nabeli na boko no bolingo Christian Kadima yamina babote ma nabeli na boko no bolingo Godermo ke mona tozali kambonanga yela alamu que des souffrances Shiro komyo bomanonga Shiro komyo bomanonga oh mama lo 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 lilo Dona Monica elengi santima yeko tina motema ye bana ngaliema iyo ngana lila yo iyo igwe were sonne iyo ngana lovayo merci wana ongo invité na biso Wangila toujours kende toujours malembe ouais toza toujours donc le parfum de la presse ndenge zala toujours kaka ouais merci vraiment donc mais quand c'est biso dans nous formidable président Wiranson album naie chant apesio oyemba to ayebisa ki yona nous oyemba chant mobimba pe ochaki ba solo voko na album na manzembo batu misusu esala ki yona ndenge esalenga grand bien po izana no honneur na ngai ti Wiranson abimisa ye honneur na ngai ba encouragement no ya pa na ngai po na sali effort ya okende pas le grand formateur d'Afrique j'étais en Afrique mtakoka na ya zati sukungana zabo chanteur animateur bien formé sous na Igor le roi de la forêt abinangezela petit obaka na un jour obaka le jour obaka bat bakon ba oni mateke mto baki on a ouais président Wiranson tazo bisa bon kasi perde azo bana mwana ti li fan tout kana nous ba intervention na yo oh ya formidable Eric Tupa ifona merki sko tinafuna bana pene bandeli presque na tokutana kala fo yango na sekana émission talaka na père de charisme mais na star talaka ngavela bimela star talaka Désolé baloni batikolo na te babuki batika kobuka ponini bateki batiko tekate basombi batika kosomba ponini igotiki kongala tenga na tiko koisa maboniko oyo biga mwisi nazomona banangalema oyo biga mwisi nazomona simplice ya malonga oyo biga mwisi nazomona tuta mote tonda ba richesse Ozana couleur d'origine na makila basantu les sans dessin luka kisio kanganonga nakangisa nanga penzo tote nakoma zoba libela topele sanga izagalaga nakoma espérance liboma plus que moto asali santana liboma demontenga yo prince kinoanye les parfaits de la presse demontenga yo Béatrice
Demotenga lokola mona popi maboko kuna makolo kuna moto kuna nzoto kuna panza panza panzango kaka kuna tosala kaka makambo ya kuna yangana Yesu kakuna bato bamona kaka kuna meli kunya teo Dr. Ige Malongi papa na wine Oyanga pongi Erike chupa ifona melakise Hélène Kalema Jani Christ Poiti et pourtant pongi ezalaka sacré yari dele tu karabimo kende komi mindondo mama ye Oyanga pongi Texas Catalini Clé d'Or na Suisse Paul Malongi Regan Malongi Nico 3000 ans DJ Giresin Bob Kinjondo, Claude Vekiala, Yves Luyambula, Jean-Marc Abunda, PDG Bobo Promo, Kinyami Sinzaou. Ngalinga parti nini ngaso ngalinga bateki batiko tekate oso ezandani mana loni la kaki déjà baloni batiko lona te babuki batiko buka pona nini hein bateki batiko tekate basumbi batiko somba pona ngalo banani pana yo nano elingo lobelo nini taka yo oboy otiko tekate ngasko musomi na kosomba te c'est inasomba otiko tekate siko yo moloni etake ngai mwana yo mama oloni na nguba ekomeli siko nga mwana na pikola tena dame hein nakubuka donc c'est ça siko ba retomber nzembo wana est-ce que ba fan ba bakisami est-ce que o ba sepeli na façon oyembi ou bien comment bafani basepele makasi soda lipanda pardon bafani pena baleli base la siko deuxième plan yaki ngas kuna wenge yo na kata wenge wambe za nzembo mutu to nzembo na yo mo ngamoko ata ya mutu mais eyembele nanga deuxième album nanga ya batala na peste hein webika ka webele balobaki mutu abmi boye a changer na voix on va des pliques mais des pliques on a voix les arrange bon est-ce que so yo qui vient na yo et boilotin parce que ozo écarner voix ni na kata maison mère a changer voix to a tikala toujours en ligne wana azara na ina ndenge na ninga zala déjà azara bien na bato belé bato lo ba vérité bo sala ni presque ba ligne moko bato belé ba lo ba boilotin changer voix et boilotin voix il la maison mère yango ba voix oyoza nango mais lelo ya mo ba voix mususu bavo mususu ngana bavo na yemba te. Merci à mon boss JB Kumaluta, merci na gros bébé de la presse Jemima, nengezala toujours rappelé merci na Gisson na ma caméra vraiment tout ça toujours msande za malem to ke na suka mais wangi la mekano oyebisa biso ba masa no mususu ba yimba rapé na ba orchestre mususu ba yimba ka est-ce que musala ba salaka ils allaient rappeler bien ceux qui musala ba salaka ils allaient bien pe beneti ba nani tanga ba kombo na ba orchestre nini kuma na non orchestre ya fali ya Ferregola na orchestre na est-ce que ba tout ba yimba ka bien bazawana ba musicien pas Ferregola ba musicien ba yimba ka bien zo raisonner trop ndenge ba chanteur penako mais là ba chanteur te ba chanteur yemo wa ganinga bimana wengi azani ka yemo chanteur bon chanteur à part yi bana na yi ba chanteur bazati des fois formé nan faut former ba makasi formé ndenge na format da Nicodème azapa na bino lelo produit à Ferregola Nicodème ya ga na tala na yeti bino baby te Nicodème ya makambo na ye ngana yeba na orchestre mo bona kauka ya Nico mais so ti Nicodème na kauka ebongo Jenny siko atula bien wana misia wenge maison mais mamno lobana ngai wana misia wenge jena tula botone bele misia wenge na BCBG ba misani ya makasi baza wana o ba eboyemba na BCBG vient na Zulema ozu vient na Zulema non Fuji ba ka bele baza bele BCBG bat bayemba bien baza na bango Fali Poupa Air Marabioche na mozuna masa na ngana no ayemba makasi ping pong
Pour massa na yo to ndenge. Oh na yebi tala na to yemba ne tourna vie. Et bon yo siko bat muto bo sale boulot au panda sangonete. Ayebi pe boulot. Ping pong Maiko. Aussi pe junior yemba bien au susu. Bolo yangi pe. Est-ce que pas président Félix Oazé quoi? Félix Oazé quoi presque bato wana yemba makasi balongwa ne Guilain Samba. Guilain Samba. Dans les lois Oazé quoi, le président Oazé comme taïe m'a bien sauté. Na bine bangote, nazo mona pe bangote donc. Merci. Tokomo malapso suka so de tanga baza pe belé mais quand même de on a bien peu Robino Mundi Bokota chance ça va. Quota générique, chanson pe. On a bien Robino Mundi Bokota chance ça va. Côté chant. Yo ma so bolo bana te golo générique te bana cha. Si ko tala ba ba majeo abo. Parle ngolo bani ke Robino yemba bien te. Ah. Te on Mundi bo yemba. Il me dit que moment Robino Mundi oyo yebi. Na yebi angoti. Togobi na miso halelo. Togobi na biso na miso bébé. So ndeni liboso ba ko yeba kyango. Tanga yo ma yoko matanga. Te siko ezanini. Obi nzembo moko ya nani. Babetonga afrobeat, générique afro. Marcelo ni ça peut pas fan na yo, ba walinga yo parce que comme même son asuka, message ni relancé par na-ba. Bon. Tout ba fanatique ya wenge musique à maison mais ba fanatique puis de la part ya wangi la soldat lipanda. Nazalaka ingraté, nazalaka pe orgueilleux, mais na lobaka ce qui ouvre oyanga. On a yebi. Donc bolimbisanga, on a lobi mabe bolimbisanga. On a lobi malamu bon nzambe nazimisi biso ka merci belé mais nazaka bino deuxième album na promettre bino ba bonne nouvelle na katia wenge musique maison mère papa formidable a lembi ne bisoté biso bitoko lemba na biso ko yemba makasi te pona ko yemba na ka makasi et dédicace no banani il me rend contact sur opesa obi na opesa pe dédicace na pesa na numéro pesa ga te na konyo sur opesa opesa ga te na konyo. Contact plus 243 85 088 47 42 plus 243 85 088 47 42 donc Dona Monica ozawa pied. Est-ce qu'on a préféré na kati mo ngana désannoncé na ngana otiki le micro na ngai. Donc merci na ba très cher internaute nyon so ba o baza branché parce que tindi na lobara toujours vous allez brancher vous allez scotcher toujours na Congo Victoria ya boss na ngai ba bien na États-Unis boss azaka moko na Amérique boss azaka moko na États-Unis na insister bien boss azaka moko eza bongo boss na ngai JB Kumaluta patron merci toujours na confiance au PC Prince Ka le parfum de la presse na ma caméra tozaki bongo na cameraman swagman nazo mesana ko benga ye bongo parce que faut que pesa mutonner na musala salaka Gisson na peso mbote peso zali toujours na sima caméra pourquoi pas na Jemima ndenga ya minga na motema malamu nyonso na Congo Victoria ndenge zala toujours kaka le gros bébé de la presse na peso mbote place zali donc ba contre-mettre toujours likolo pe bateau tout bazana posa robenga bateau tout bazana posa kopesa moi conseil numéro zawana bobenga bopesa conseil Prince Ka le parfum de la presse dans sa rankinité mais na boire ande mututé parce que na Congo Victoria na yina ngana batu ya boire raté ce que moni ke bazana posa dédicace benga Prince Ka le parfum de la presse dédicace no kokota pe bana membre nyonso na pesi bino mbote po bebisa nga ota chaîne bana membre na rozanga te kopesa bana membre nyonso mbote donc à suivre la prochaine émission invité kitoko ndeto yambe bino wangila lelo na sigeli bino wangila à savourer na bino ndenge zala toujours kaka mais to ko insister ceux qui s'abonnent nanu te s'abonner ceux qui s'abonnent nanu te s'abonner parce que Prince Ka le parfum de la presse ayena makambo kitoko makambo actualité mise en jour na Congo Victoria avec mon boss JB Kumaluta. Merci. L'article a bien invité Nangai, Asaka na bino kaka ndenge zala ka yembela bino ba solo voko oya kitoko ndenge zala toujours kaka donc merci. Invité Nangai vraiment on a clôturé Nangai soko ko yemba soko ko boaka batu saka na pendant moi 2 minutes mon. Ah ouais, 140 kunta.
Dona Monica ozawa pie, Coca-Cola ozawa pie. Dona Monica ozawa pie, Coca-Cola ozawa pie. Oya sepeli santi mananga utabo mwana kino lelo Coca-Cola. Kino lelo mpota ozokisa na motema nanga esilaka te Coca-Cola. Moto abominga ye oyo, Titi mufuta ye oyo, moto abominga ye oyo, anyokolo ntima nanga ye oyo. Dona Monica ozawa pie, grâce à les millionnaires ozawa pie. Edwige Kanyama ozawa pie, David CV $, Kirikou. Dona Monica ozawa pie, Prince Kinwani. Mais ozawa pie, Sylvie Mampata mama pase. Na luki mbolingo na mwinda na simba yango na maboko soliso yikeleve. Na luki pedikero na komelango ata na papio ezomono anate sebalo seo ozali wapi yaya grâce à les millionnaires Simplisa Malonga. Dieu merci Malaï Sangogo Moutamba, directeur et chez orphelin patron. CGOBDO, cordon dans les lignes. JM, Motema Laetitia, Kawa. Ah ouais, na Leli Mabe, salut tout le monde. Check. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague télé là sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abili la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria Certa. Amen. Chiki